mentalité ya bango, mentalité ya partenariat. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolo na bosolo lelo, lobi soki tobongoni, Kongo na bise kobonga o. Kongo na bise kobonga o. Soki yo na ngai diaspora congolaise, mentalité na biso échangé, tokoki kozala un grand apport na peuple congolais. Bienvenue au micro Jean Dinsin de Konabino Kouta Bongo, Canada. Lelo nazali ko poursuivre liso na bandaki na émission Oelikaki Mbala ya Sima et pa wapi nazali ko conseiller que pour changer méthode ya ko aider bandeko na biso. Soki olandaki yango te kende koyoka yango po esala yo connexion na oyo na koloba lelo pona ozongela te mayina lobaki na émission passée. Lelo naningi na loba na kati ya méthode wana esengeli na biso totika mayina soulignaki na émission passée mentalité ya ke yo okenda yo créer richesse pour na communauté mais tokota na mentalité ya ko créer richesse bisonyos. D'où eloko na niko balelo mentalité ya partenariat. C'est-à-dire mutu nyonso atial maboko potokoka kolongola famille na kati ya pauvreté. Biso na Afrique en général, particulièrement Congo parce que tozolo makama Congo, batu baza na mentalité ya prise en charge. Mutu oyo avancé mwa muke na vie, mutu azana mwa musala azwa baye bazana misala te en charge. Peu importe le nombre ya batu. Na ebite ndeko na ngayo uzana poto ba mikande utela ko kaka epa papa, utela ko epa mama, appelle utela epa leki, appelle utela epa yaya. Je pense que dans la réalité na biso to zoka ute pa ba cousin, ba tante, ba nièce, ba neveu, ba oncle, ba grand-papa, ba koko, ainsi de suite. Donc ekchecherina, mais yo mutu moko kaka. Yo mutu moko kaka. Otali ya baton sutu. Alingia bala yo. Aboti yo. Mwana me akende kota na classe bazo futa minerval te yo. Azana besoin ya garantie pour futa ndako yo. Azana besoin bana mwa commerce mobo yo. Chaque mutu azobenga. Et comme kutu tope koma na ba mista ya quartier. Mutarobe boa moto na ngai tala kaka a rappeler yo histoire. Pour l'accès OK. Ya zana droit yo ozo en charge. Bana classe pe ba yina kati. Pire collègue nanga meto ovena bina ba moko botie me yo tala kamu. Ba mususu na oyo bozaka classe moko oui. Mais ça ine ko lobisote. Car abona Facebook a sengi amitié akoma wana mutu na ngai. Oui, vous allez école moko, mais vous classe moko te. Oui, vous allez classe moko, mais vous allez vendre kota kota na nete. Mais car les fait car que moi ndamo histoire nezali, yo zana poto ale amoni que non azana droit. Donc tout ces aba sollicitation et chaque mutu ali que tant exposé au problème, yo il faut au régler yango. Et tout ça là quand on depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40. Ngana réfléchir bitete. Modèle tout ça là wana oui na mutema tolobi tunito salisa mais tozo salisa te bande unangai na lobaki l'autre fois pe na zongi na lelo mutu na muta sa examen de conscience ovani mbula boni na poto otindi mbongo boni na poto batu boni na montant oyo tondi otinda lelo penda. Donc il y a un progrès na vie na bango à partir de oyo sala na ngasi baza muke par rapport. Donc la majorité aka bokomona keza bambo mo ekenda lokwa Tylenol, bisora to ba Tylenol, donc ceux qui ont fièvre, mais Tylenol et Kitty. Mais Engo Baté qui est attaqué les vrais problèmes. Mentalité, il y a partenariat. Nalingi, qu'on va par là que, bandeko, pour to aider bandeko na biso, il faut to impliquer bango na devenir da bango. Concrètement, netinga par exemple, na mise la décision, mutu soka senginga lelo boy tala kaka e mona bela ki moete isoko songa na clinique kuna moete si je peux na routine. Mais mutu na soye pour la deuxième fois, je change l'approche. Et vraiment kuna bani ba benga na biso na ndaku soki na bi un instant. Wana monike na geste na sala ki liboso o enregistrer mutu na yoke na zu mutu soki e yindelinga ye
intervenir. En tout cas, on a un raisonnement dans le monde. Les dieux de l'impossible. Mais quand les gens viennent vers nous, dingi biso to trouver solution. Oyo nzambe apesi bangote na ba prière wa uti bima ya 40 jours. Mais yo ba exposer au problème lelo. Tango asilisi, il s'attend c'est que bon nazotinda lobby. Ceux qui au tindité au lobby au promettre bon ça m'a merci na yo ki yo raccroché lobby a bengi. Bon li kama to sola ke zandeni. Alors ngana comprendre nza meten na mortel na ko kufa anytime. Et puis na mi yebi na réalité na ngape et za rappelle o suki ope suki na suki na binzambe a soko swinga te na suki. Loko na mi yebi nengwana, je refuse de donner l'impression à bande ko que nga naza mieux que nzambe pour répondre à leurs besoins. La richesse, on doit la créer ensemble. Et nzambe sala mukili bongo. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ce qui est logique, on a été comme esclave. Bientôt, aux autres, on a âge à retraite, on relève la vie. Il faut les faire participer. Donc, ce qui est deuxième fois, mon ami, tu as bien. Na lingité, na mutuno que chaque fois qu'on a un problème en bon, ce qui est on a des solutions. Je veux que cette fois-ci, au comme indépendant, va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que yo ben anga soutien na kamambo? Et là, on est ça la pour comme indépendant financièrement. Va réfléchir. Pe zongilanga. Soka zongelinga, tokotala. Anga iso na zata na moi $500 buna ko bana moi commerce na ngai, ils ont bien 500. Ceux qui n'a pas ça sacrifice à 500 na kopesa. Ceux qui n'a pas ça sacrifice à 100 na kopesa 100 na bika lu 400. Mais tokosuka nende wana ke sikoyo il faut bima na étape ya kosengaka okoma autonome pour répondre à tes besoins. Na koti na dimension sikoyo ya partenariat, c'est-à-dire ce qui na bimisi $500 et ça pour $500 na to fructifier yango. Partenariat doit déboucher na ko multiplier. Ngana ina $500 na china maboko na yo tala nino ko sala pour $500 ne comme 1000 et comme 2000 ngana yo to bana kolia yo zu moi pourcentage ngana zu moi pourcentage. C'est comme ça que les choses devraient être. Sûrement Zolba déjà yo sarana kino yo sarana congolais, il faut jamais comprendre le mal. Et c'est ça le problème de congolais ya poto. To comprenara kaka. Yo moko yebi tete il faut arrêter de comprendre le mal. To ko avancer si vous comprenez le mal. Bamboko to vandi ya poto, c'est les résultats ya partenariat. Bokoyoka gouvernement a pesi boye ba privé ba pesi boye ba sali boye ba pesi eza bongo yo pesi nga na pesi. Facebook o to komela e komela so to addiction. Mukolo na ngwa yaka na idée batu musu ba yena mbongo. Nde comme Facebook nde bomo na. Eza na ce qu'il fait asuki et il y a ce que lui ne peut pas faire batu musu ba sali. À la fin bango nyonso nde ba kino baka baza ko se retrouver. Donc mutu na mutu azo lia moi pourcentage. Ndeko nanga soki to éduquer bandeko na sote na mboka na mentalité ya partenariat nga na pesi boye yo pesa boye to chango ensemble to multiplier yo lia moi pourcentage nga pena lia pourcentage ces pays là et kokoma esclave. Ah frère bonzo mama kama mabe contre esclave au nom de Jésus au salamate na laquelle mabete eza ba réalité eza bongo et ba fait ezali ceux qui ont moko musique conscience te pour aucun de l'avant ou comme esclave et na vie na mona batba non ngama kama ko dépendant na mutu ndale sanga esili abandi par ko lokota full lelo atonga ba immeuble ceux qui toza ko lukate to changer formule ya ko débande ko na biso nous ne verrons jamais le Congo au tozo ko espérer na prophétiser tes appels comme pays à prophétiser tous les pays dans lesquels nous sommes. Mais c'est les résultats de ce que je vous dis. Oya yena idée, oya yena mbongo. Oya yena idée na oya yena mbongo. Pour les kamangwe salema, bazana besoin peut-être ya mutu qui va mettre ce en pratique. Ba embaucher mutu. Mutu ba embaucher donc ça peut partenaire. Ya yena capacité ya ko amener suko li kamangwe salema. Et ça bon tu inventé le monde. Bino bolingi biso na biso toza na mentalité, totika na mentalité que yonde au produisaka tout. Les autres ne font que consommer. Mais mboke ke liboso te parce que mituna bango et s'endormir. Ils ne réfléchissent pas, ils ne sortent pas leur capacité. Ba tout ba kufa. Tout est kufa parce que il n'y a que toi qui dois aller travailler chercher comment nourrir village. Pendant ce temps les villageois
babeta nzango, babeta carte, babeta dame. Yango mboka kene mbibusu te. Et pourtant, surtout il y a des potentiels na kat na bon. Faut obimisa yango. Qu'est-ce que tu sais faire? Onga penda moyen te. Qu'est-ce que tu sais faire? Papa Busso misa les até, qu'est-ce que tu sais faire? Total non à partir ce que tu sais faire et tu sais faire ni to sala to sangisama mayele pour que obanda ko fonctionner au multiplier. Il faut batwa multiplier ba mboko to tindaka. Si les gens ne peuvent pas multiplier ba mboko to tindaka bango, bande konanga Congo ko tika l'esclave. Pas officiellement qui va déclarer que ba Congolais ba esclaves. Mais bon talika comment le Congo fonctionne pour montrer que baza ba esclave. Est-ce que makamba chinois va salir na Congo bozo ba dire que ils sont en train de devenir des maîtres ya Congo. Donc nantina ba chinois. Comment expliquer bawara par exemple bawara. Moi ba boutique bo mona oh libanais mutaza libanais. Liban kaka na ibite soki ba libanais to na Congo ça ba libanais ba uta na Liban on a yoka ke banana bota mezaka mboka bitumba na yebite bo corriger ngana na géographie na moi histoire na za faiblesse na ngai. Mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble que les Libanais wana ba uta kula. Mais comment ba to uta na mboka o mboka zaka bitumba na bitumba basé pas na biso bango nde ba employeur. Et ako beton bata boye o même nulle part. On a esclavage te. On a esclavage te. Na mboka no moko ko s'exprimer te baso beto sakani o benga mbila na ya tout le sous parce que na yep esclave. Il y a Libanais wana. Biso bata poto to na rôle mouné na kosala. Commençons petit à petit à éduquer batuna biso mboko kene liboso te si il n'y a qu'une seule personne qui doit tout faire. Ozo s'il c'est énergie au détriment ya banana yo, au détriment ya foyer na yo, retraite zoya. Place makasi ya kosala so musala e kozala te. Nde place ko regrettera vie oyo. Il y a 30 ans. Mambo sale. Pour mon résultat na ngote. Et loko moko te boti rien. Formule na mabe. Il faut te responsabiliser batu. Na tindi 500 va travailler pour que 500 ne comme 1000 fais-moi les rapports. Ah, yo komona pena bibi. Yo sakana ba. Ezali kambasa na soki ale mbongo, ale semence na ye akepe libela o éliminer na liste. Et si ngeza na ndeko moko na uti ko éliminer na liste. To sonne mo comme so nga pena mpiaka wa bana pasi po ya bana na bien yo kino. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah na projet moko boy projet na penda mais moi démarrer ça te mbongo. Na bi aussi évaluer projet ngo pop na o décoller ça te prend combien? Après 5 montant. Bande ko na zwa nyongo. Mais na bi nkola opesa nga makasi na sala na zong sa nyongo mais dans l'urgence là tikana sungana de quoi décoller. Na pese le double de ce qu'il m'avait demandé. Nga na zwi nyongo na pese na mbongo na démarrer le double hein. Si mangai suko kotoyo na ndimi ko sa sacrifice ko zongisa nyongo na zwi. Bande ko nanu kutu na sisi ko zongisa nyongo te mbongo bande kenda. Et quand j'ai appris que ça ne l'autre côté na tcheye penda donc croix. Oyo mukona ko yoka zo senga ngambongo. Ah il a intérêt à ne même pas oser. Donc tout cela n'est éliminé. Asa déjà pembeni. Pour Alaxinga que c'est un esclave dans sa tête. Ah mikolo zo makolo mso bolingo yoka nga souster parce que na ba mot dur. Quelqu'un qui dans sa tête se réjouit de son état d'esclavage, soko bimisi un esclavage ako papo machette. Tozala na biso bien Égypte. Tout na Moïse a ça. Il faut qu'on éliminer Batouana. Il t'embrouille. Tokota na mentalité ya partenariat. Frère, n'a coupé ça autant pour multiplier. Ce qu'on multiplie en côté, c'est fini. Oublie-moi, ne viens plus. Na déclaration na liste. Ou comme ça, vraiment, on a maloba yo famille, surtout les expressions mon qui na ba kino et singa kanda. Singa famille benda naka me kata nakate. Na bi yange ko kata. Ah oui. J'ai décidé dans ma vie de ne pas encourager le mal parce que nazara na mutu nanga na esclave te. Si tu veux demeurer esclave, reste esclave. Nga naza libre. Na mutu, je suis libre. Spirituellement, je suis libre, je suis déjà livré délivré. OK sans effet. Je suis sous Christ. Et na mutu kuna j'ai la liberté que me donne la parole de Dieu. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si je travaille, je dois manger. Voilà. Na travailler faut na lia. Yon ne zo solliciter fufu na ngati. Je suis libre, trop kabloté, mais na lingité aux ala esclave. Parce que quand tu es esclave, oh bana toujours ko songa lokola nzambe na yo, nzambe, je refuse d'être nzambe na yo. Na nzambe noté, je veux que comme autonome, ce que j'applique en moi, yango na lingi peut appliquer et pas na yo. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même.
je ne veux pas être esclave, nangi pe toza esclave. Okoma libre. Na kosala sacrifice pour yo okoma libre. Donc mbongo na tie na maboko na yo, fructifier yango, mentalité ya ko multiplier. Ndeko soki na famille oza na mutu a multiplier te, yezaka soustraction, gome ye, benda singe katana. Na félicita ndeko mo bisanga bi, na tuli ba kama famille na bia batana sia na bango, na bloka, na changer numéro, mutu mota na numéro nanga. Et kanda oui, parce que ko beta mutu ba AVC pour rien. Si tu ne veux pas changer dans ta vie, pemben. Jésus disait, si tu ne veux pas croire, tu mourras dans tes péchés. Ngana le chemin, la vérité et la vie. Oboyo ko yoko okufa na masumu na yo. Ah, mais yo nikaka o talaka kamwana za famille bon na tika. Balia kombongo, bazonga kaka, talaka comprendre kaka, limisaka kazande ko na yo, c'est des bongo fusinga famille katana ka. Yango za esclave. O sali la bongo baliaka. Mais tu les aides pas parce que bazaka bombo ko lokufa. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous devons amener chacun de nous à devenir autonome. Lorsqu'on est autonome, lorsqu'on développe la capacité, ya koyeba ke nga penza ba pesanga makoki ya ko gagner vie, ndeto ko bimisa sikoyo makasi na biso. C'est pourquoi ba taliban les ba ko solliciter biso na ba faux lard na bangona, nous vendrons pas les pays parce que nous avons des potentiels. Mboko zo ko teka ma parce que na mutu déjà, tout de suite au milieu longola que nous sommes capables. Biso foka mutu mo ba ya. Il faut mutu mo ba ya. Foka mutu mo ba ya. No mutu mulili. Renforcé par nous qui sommes à l'étranger. Nous sommes à Kotinda. Mbalo 2024, on a formé il y a partenariat, notion il y a multiplication. On a $100 comme ça, on $200. Ce qui au Meliango et Sili éliminé. Next. Qui au Sili Sara village Mobimba, tout. Mokotation Rosumbon. Pourquoi? Parce que Bango tout va démontrer que Namitu na Bango, ils sont bien lorsqu'ils sont esclaves. Yo Oboy Bazala, la mentalité on a. Et au Tikiban. C'est comme ça qu'on peut développer les pays. Nous devons utiliser nos potentiels, nos capacités. Oya yena idée boye, oya baxi boye, oya ke exécuter, c'est comme ça. Sur le kuta bota la bamboka bovena poto, yebisanga mboka ni se développer te na notion wana ya partenariat, na notion ya multiplication, ya fructifier. Boyo rato entreprise telle zara na bourse. Mais batozo tcha mbongo. Batozo tcha ba expertise. Pas pour le plaisir de mettre, pour que et se multiplier. Il y a un monde de salé bambo autovandi. Au côté na train bovan aura train zora elenga train. Que nous retourne histoire. Au moins que tel achat pour tel pourcentage, tel compagnie tel bobo. Il y a un de salé suko que boy mutuna mutepe azarolia. Donc to kenake to créer richesse familiale où chacun de nous se retrouve. Mutunyo sope alia. Nous produisons tous et nous mangeons tous. C'est comme ça que Okobanana a changé famille na yo. Tant que famille na yo et ko adopter mentalité na bobani ko fructifier, famille nanga bani ko fructifier, famille ya voisin bani ko fructifier, quartier bani ko changer. Parce que surtout comme la mentalité ko fructifier. O kutana muto kabele $20, $20 lena ke mema sanga, et l'on n'a ko produit na $20. Pou a commencé à $200. Ok, na muto kutana mama leki bonu kuna malama ça va. Ah papa bisa moi été aussi monsieur $100. 2 mois après benga bi $100 wana nzamba pambola yo. Lelo na fungoli moi boutique. $100 est comme une des revenus na ngai journalier. Ya solo na kaka $100 pesanga. Uzama yele. Wana mboke bandiko ko kende vers la richesse. Parce que batu ba comme une notion ya autonomie, ba comme une notion ya multiplication, ba comme ça. Tout ça là on ba famille na biso. To bandango kana ba famille na biso. Na pesi 100 comme ça on 200. Na pesi 1000 comme ça on 2000. Au lait éliminé. Next. Bande ko bloko nanga na ko appliquer en pena mona mbuma. No mona mbuma. Beno mona mbuma. Na bawo ba so salela. Beno mona mbuma. Bo pe ba salélité éliminé. La vie est courte sur la terre. Faut pas m'embrouiller dans mon devenir au nom de haut singa famille benanaga ke katanagate. Non. Nous tous, Dieu nous a donné des capacités, nous devons les développer. Bamboko to vandi, et ça la peine ba saison moko ça difficile. D'ailleurs, ba difficulté est toujours. Quel est ce pays il y a pas de la difficulté. Quel est ce pays? Bobi c'est un pays nini obi. Ndeko, combien nga na kena mboka na place aux alliés na poto. Na mboka na pas ces ala raté. Biso tout oya kuna. Biso tout oya. Ah non, chaque mboka ezana passe. Ongoye baba passe mboka na landa na niveau politique, que disent les politiciens dans moi élection, qu'est-ce qu'ils parlementaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ma bébé to zanon bambo to vanda to akaka boulot dodo ma solo téléphone et sili
Qu'est-ce qui se passe? Mais dans tous les cas de Konangai, tu vas pas me dire que na mikila poto ezana mboko mbote ou ezangi problème. Ba problème ezali de nature différente, mais les gens ont la culture d'affronter les problèmes et de les solutionner. Et c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il nous a doté de capacités de faire face à des problèmes. Sauf que dans notre culture, dans la mentalité esclavage, dans la mentalité, il y a yo zwanga en charge, les autres, bah, bomi mitu na bango. Bah, potentiel, les alliés, bah, bim sarate, yonde que nous débrouiller, prends-nous en charge. On a changé ma cambouane. Prise en charge, les alliés, yomo décider selon tes capacités. Ce n'est pas celui-là qui veut que yo soyez, yenda décider que yo soyez en charge au nom de la culture africaine. Non. Il faut que boya bilokwana, ainsi nous verrons notre Congo changer. Dans le mabe, corriger nga. So makamoliza na nzela ko bateka lobi makamba solo. Zoya yango salela. Pepe sabiso ba résultat. Conseiller Batou Peme na yo kabola yango. Neto mona nimbala ya sima, c'était votre frère Jean Dinsil Kouta Bongo Canada. Nejango ici Sopani.